Ngai motema epona kaka seyo ekosepela kaka soki namoni yo bapense na ngai nyonso epai na yo sekotala avenir ya ngai na yo zongela ngai nakowala susi ezingi nga na nzoto nakowala kisi ya bolingo batekaka koapie yo trouble ngai bongo na langwe yo vraiment bandeko balandi émission na biso Star en ligne eza émission boyebi toyambelaka bino baartiste Star en ligne ezali émission ezo continue kosala ba recherche mpona koyambela bino baartiste mpona kopesa bino basango ya makambo etali art nyonso musique comédie et autres. Lelo na plateau na biso ya Jeannette Kinam TV toyambi moko ya bastar na kombo ya Rayon X aye lelo mpona kobetela biso kaka lisolo ya elengi ya limbondo anga elengi ya limbondo. Donc avant bolia limbondo tokosolola na ye tolia limbondo wana ensemble ngai na bino artiste mbote. Mbote na yo. Oui papa, sango nini omemeli biso na plateau ya Jeannette Kinam TV? Balakini bala poto na yeke bolanda place bozali pambote na bino ya bino ya Rayon X ye vraiment lelo tobetani biso la elengi ya limbondo suka na nzembo lolaka ok todeveloppe. Oui, ekosala biso nyonso bien na balandi nanga journaliste toyoka nano elengi ya limbondo yango elengi yango eza ndenge nini ava tokota na mokokoli ya makambo yango ndenge ezalaka ya ngai motema epona kaka seyo ekosepela kaka soki namoni yo bapense na ngai nyonso epai na yo sekotala avenir ya ngai na yo zongela ngai nakowala susi ezingi nga na nzoto nakowala kisi ya bolingo batekaka koapie yo trouble ngai bongo na langwe yo vraiment elengi ya limbondo nde ezalaki ndambo oyembeli soka ndambo vraiment eza nzembo okomeli oyembeli mutu apesi yo mbongo oyembela yobi eza ya yo moko wana nzembo wana ezali nayembelaki yango mpe nanga ingénieur kei mbonga maboko banque bapatron ya mikolo vraiment ye nde kolo eloko wana eza kolo eloko wana ingénieur kei mbonga maboko banque na opesa moto esika azali koyoka message ya makasi bongo yo mutu okomi yango bien ye nde adokelaki yo mpe parolier asali makambo wana message wana eza na nzembo ezali tokomaki ya komaki ngai mpe nakomaki ezali dira nzembo ayemba moto aproduire oyo mo mpe aza ndulemani aza ndulemani ayemba ayebisika siko modifie na modifie natie baparti nanga epesi yango lelo ekomi elengi ngai yo vraimen nakomi tuna ye susi ya bolingo na yo ekomisanga trouble babazangelanga ata na ndoto ke mbongai sheri kabelanga ata bolingo na degrabushon nakosepela na ngai kaka ye vivre sans toi c'est vivre l'enfer zongela ngai wa yo motemeli ngai sheri apesa yo bolingo ata na bushon ekosala okaka bien kovivre sans ye eza lokola ozovivre na enfer wana komba sheri ya monanto koyeba komba sheri te odelie mo mpa nani nzembo ezali ya kei mbonga eza histoire bien nini nzembo nayembeli ingénieur kei mbonga sheri ya kosenga nde elengi limbondo elengi limbondo nde eza mpe na yo wana mpe na nga wana nde elengi limbondo siko sheri azotondela kolelanga ata bolingo na degrabusho nakosepela na ngai kaka asengi na ye nyonso te asengi te 5 litre ya bolingo asengi kaka abusho kaka ya buke aosepela nde kaka vraiment tokota na mozindo ya nzembo yango video nango eza déjà disponible mpe oza na bapréparatif video nango yango nde naosala avant na déplace naosala nde video nango eza na audio après avant na déplace naosala video ndenge okomeli yango elengi ya limbondo po biso tolingaka koyeba vraiment artiste azalaka eloba nango moko artiste azalaka na vie ya kobatama te artiste azalaka expose lokola kitalatala ndenge okomeli yango ekozala scénario ezala sous forme ya danse to ekozala kaka na ndako moko projet de betu kokende kozonga te ndete so mwa scénario po elengi nango dede koti elengi ya limbondo
elengi ya mpondo e seke na restaurant seke jour wabiso nyonso na restaurant elengi ya limbondo donc jour wabiso nyonso na mer cam tolia limbondo baoza biso bilili vraiment oui rayon x lelo oza na plateau ya Jeannette Kinam TV oyo kopesa message noti kosala bémission moko mpe mo ebele na mabele oyo toyoki vraiment ke baproblème makasi eza bafutilité eza makasi na kala biso toyebaka bien na Nigeria tomonaka soki musicien songolo azoyemba na veni ya nsima musicien pakala oluka ye ndeko nango ozalaka musicien boye bodéveloppe boka ensemble mais lelo phénomène moko okoma soki mutu bozali na domaine moko bopesa na mbote te bolingana te tellement rayon x aza musicien na olobisi ete nalingaki ete rayon x mpe amoni tellement DJ Gloire akoma musicien na olobisi ete na opesi mbote te phénomène wana esalaka bino ndenge nini? Bon, on va répondre yo. Complexe za lokoyo za kobanga, complexe za lokoyo za kokamwa, oyo bangisa yo, yolingi ngai pe na banga, complexe yo zara. Bazaka complexe. Complexe ni sala ratero. Yo oyesima. Oboya kokosana, moto aza liboso donc c'est ça. D'abord tu dois la quelque chose. Vraiment ça ngani. Salut hello. Salut tu bien aimé. Vraiment. Bazaka complexé. Moni kopo de salaka. Ok, il m'a rappelé, droit d'arriver. Et puis, qui a fait quoi? Tu as fait. Est-ce que ça il y a bien? C'est fait les sanani. C'est ça. Oh, il m'a dit, on a eu un bien un manteau de Carl en direct des Japon. Vraiment. Il y a un soutien. Il y a un nassima na mikolo. Na ça la matière déjà. Au fait, tu as bagina sino qui est derrière toi. Ko tanga ko mo mtana sima na. Toto Carl ça. Nous va Japon. On va la maman Rachel Yam. Quand j'ai un moment beaucoup banque ça. Patricia connaît. La Guadeloupe. Jennifer Maneno na Tanzania zawana baza mo ebele za ba soutien belé siko mundu ndenge ni ba musicien pe baza pour mikolo zo inviter ngate na répétition na éviter otikali ka yumo comme perso ou bien ozaka ka ndenge ozalaka nazo zela matériel ekoma so matériel ekomi ni na bandi siko mama absence de matériel et vous permettre le président zone sa ba musicien ni ndako omoni tolobaka vérité moni bacondition oyo nanda orépété nango liboso eza bacondition na orépété nango susu donc nalingaki te ke na bacondition ya pasi wana na continue kaka bon nde nabaki non je stop na continue na bastudio nalingi na fusile trop makambo ya ndulu oyo mais to bato mpena baye bagrand prêtre baza wana te na surprise susu te otikanga vraiment artiste lelo soki balobi otanga mwa moko mibale ya bakolutu oyo bazosala fierté ya misiki na biso ya culture okoki otanga na bo kasi nyonso ya bato ekoki kolongisa yo te c'est losambo nanga motre d'amour mikolo lobingi le vie agréable mais vie na yo monstre d'amour tomoni bapesi bapasseport diplomatique epa bamusicien mosusu ye azwi te ye azangi oyebi te eza problème te bakopesa tout le monde à la fois te normal mais eloko epesi mpasi bagims na daju bauti libanda bazwi yango me bino bana mboka bozwi yango te tanke bafo namoni baartiste ebele bazoloba mais namoni juske la yo namoni ona profite oloba yango merci ekoki nango mona mboka abe na ngai abe yango te eza pe ye te ntalere kopona topesa ntango na ye pe te ntalere kopona keno so ezalaki bakopona keno ntango wapesa na pesa ye mais par rapport ya analyse na yo daju bien gims bamérité yango ke waze bon moni tokende mpena tozonga bango bapesi bango na compte bato bazala libanda bapesi bango na compte batakasi nde bapesi bango bazala baambassadeur ya rumba ebetama libanda te bon omoni nde toza boye tokende mpenza na badetail makasi te po tala kaka ekoma o asalaki appréciation ya bato bapesi biso tokoloba so biso tokoni te bango nde bapesi ondimi ko bapesi wana
Comment il s'appelle Rayon X artiste oyo aiko se défouler le lot na plateau ya Jeannette Sinam TV aiko beti la biso masolo o Italie elenga limbondo biso nyo ko sala wana pour soutenir yango artiste na peut proclamer date ya sortie officielle quel bembeni ou ba to ko se la vidéo. Bon, il est tous aboué. Au lieu de ceci là, les choses tous aboué pour préparer vidéo pour la ligne vidéo et des casting pour la salle de casting ba makamu fait ça la matinée na ndenge sala parce que batu baza président ke monga ba kilo chama kamu to artiste lelo bato ebele bayebi na ba réseaux sociaux bebi ke obimaka ozongaka mais na yebi te mikolo ba voyage eza to ba voyage eza te ezala te quoi est-ce que bakangi nzela design eza on va ba koko ba confiner o makambo epesa te ezali te nga ba bakanga na tona si pona yo tu vola ya lesi tu voulais te vraiment ndé na zabwe dans ezali déjà prévu par un voyage de Tijeli hein c'est moi ma contre temps moi administratif hein non en fait ça date donc le voyage est ça voyage n'a pas familial bien à part à Moussala oui ça dans ma part moi mais c'est à ça la voyage accueillir la robe m'a fait privé mais ça on a coûté la marché na sala na otika mungu na palente vraiment na okena mungu donc ça on a coûté marché na beti peut-être il ça peut-être oh bon na otika mungu na palente simba te na otika mungu te mungu sata mona mungu na mais na bazanga problème mais bon yoga yanga moi sinalinga suka na compréhension baninga babala batonda sentiment oyanga ibolingo mekomata pale souffrance elekelinga bongwe artiste ba fan note ba déclarer pour mon yo koyoka yo eza lokola incarnation ya Karmapa na ebité yo moko koyeba ke soko zo yemba ba la santa ka Karmapa na kati na omoni ezalaka bien vraiment ntango bato balobaka yango ntango bato balobaka yango naza moto ya liboso bien déjà bato ebele balobaka yango esalanga bien po déjà ntango ozoloba déjà ozokaka Karmapa car renversé vraiment le prince de la rumba congolais c'est-à-dire c'est pas grand vraiment mais tout ce qu'on fait ça biso elengi ya Kalibula ou bien la Armanda la Duchesse non apesa bino bilia mobile vraiment esika bolingo elenyaka ebaka susi erodaka tota bolingo ebomaka ebaka okomi deja kobelisa moto lolendo elata esika batie ebenela mosaki ya kati komi kosala te mobali yayo ya ngai ya ye oyebaki te kombe bilei na ye soso lelo motu na ye koye mobali bilei na ye nini bamokomaka kuba susumaka ya bweyano eyebani te vraiment opesi biso kaka ndambu wana artiste par rapport à la culture ya mboka na biso yo moko ozoyeba ete baartiste mingi bazobunda na baefopere soki totali par exemple carrière oyo oza nango bane oyo oza nango ya mosusu ozomérite déjà kozwa soutien ya mboka kozwa soutien ya gouvernement ya assistance ya cadre moko politique mpona makambo etali culture ya mboka mais jusque là nakobomba te nayebi te soki na part na yo oza na lisungi moko mais bonga nazomona la plupart baza na lisungi te yo oza na lisungi oza lisungi te avana ya na motu nango moni question salaka nde napandi sala nde nazalaki tala nde nakomi sikoyo esalinga mawa asalaka biso mpasi parce toza bajeune tozoluka tozwa relève mais tozalaka na bato oyo bakosoutenir biso bamboka mosusu le gouvernement prend en charge na makambo mosusu ya bato ministère ya culture ezali mais bon nzambe kaka ntango bamingi te po maintenant bato mosusu bakoma lese te mais toyotaki kosolola na honorable moko boye mpona obomba te honorable ntimi nkulu balobi badefo wana eza mingimingi omona moto aza ministre aomérite kozala ministre ya agriculture me batie na culture moto aza ya pêche batie na élevage moto batie na hydrocarbure basens inverse wana te ndenge tozopesa biso bapasi oyo bon omoni oyo koza moto oyo ovandi na bande lekole ezali vrai po okotinda jamais
motu oyo avani mettre avocat otiaye azala ministre agriculture Kaka docteur batie DG SNEL ozomona esalaka mpasi mais bon tosala biso te bato tiaka bango donc wana eza vraiment eloko moko ya mpasi donc motango toloba bango mo ndenge vo ekiti elati ke nona oloba bango na mpasi na motema mais nous n'avons pas le choix. lelo ozwi initiative ya kosala entreprise privée na yo oboyi kotalela leta ndenge tomonaka moto azwini mosala te masali boutique na ye asali maison na ye ndenge moko mpe osali move na yo bastratégie nini oyo otie mpona ose retrouve na avenir Moni nasala na mosala oyo mpona passion nazali passionné de la nature puis passionné de la culture nazali tata musicien te mais nazali acteur culturel j'ai un projet Rayon X Monde Rayon X Monde eza projet moko ya monene oyo nazolance moke parce que j'ai pas les moyens donc Rayon X Monde ezali projet eza groupe ya musique eza na groupe ya théâtre ekozala na groupe ya ballet ekozala mpe na formation ya bagroupe déjà lokola agence mo ya ngwele biso tozali occasion te ya baencadre yo na ndenge moko ya solo na kati ya Rayon X Monde toko encadre motu tozwi ye ayebaki eloko te koforme ye koke na ye tina suka ayebi sikoyo bokotisi ye studio soki aza musicien akoti studio asali nzembo bosaleli promotion ntango ya 2 mois na télévision na radio epuis botiki ye arecontinue soki alingi kotikala na groupe ya Rayon X Monde atikali mais soki amoni akomi na capacité akende eloko oyo komi eza eloko moko ya motu ya makasi mais ekosenga moma mbongo ebele oza na bapartenaire po osalisaki likanisi wana bien kaka alongi moko ndenge naza noboye eza likanisi na ngai je suis en train de voir comment organiser na bana nano oyo nano après na bandokende malemi est ce que oza sur ekosimba mpo oza na mabele oyo bafinaka bato soki bamoni moninga moko aye na initiative baluka bafina ye est ce que bakofina yo to te ekosimba mpona zala na nzambe zalaka mpona nzambe pale moko vraiment Rayon X alobi ekosimba mpo azalaka na nzambe balalaka pale moko na nzambe vraiment Rayon X eza plaisir monene ya kozala na yo na plateau ya Jeunesse Kimani TV so witami kolobeli vraiment tomoni esengo nanga vraimen eza ndenge honore invitation na biso toza na yo lisusu na plateau ya Jeunesse Kimani TV mais baoyo bazolanda yo bayike balimboka balingi bayeba lisusu ete après elengi ya limbondo continuité ekozala batitre déjà ezali ou bien ozopreparele bamosusu bayeba teno Rayon X eza barolie Rayon X azali kaka te moto oyo azolokota banzembo na fulu Rayon X eza mpona parolier ye moko akomaka jusque là nano asomba nzembo te nano azwa nzembo ya moto te donc jusque là biloko eza nango ya bien vraiment oyo tozoloba likolo tozoloba eloko moko mobetu ngaika mokolo mbonda ngala mbonda ebeti ngai ngaika mokolo mbonda ngala mbonda efrape ngai mbonda bete ebuki mokongo nakomi kolukaki mbiolongo olukatanga wise mabezo ya mobeti mbunda nde leki ya pono limbondo oya simba Rayon X question oyo ya mozo sala pantu kabwana tomona pe baartiste mosusu bazosala atali par rapport à faute à moyen ndenge todéclaré awa apréféré à se relancer epai ya moto moko boye déjà aza na moyen mpe aza na kombo musicien songolo pakala asali carrière nata 2 ans 3 ans puis arécolté bamoyen na kombo lisusu après azongi ne epai na ye likanisi wana nayebi te yo ozalaka nango te bien nga likanisi wana eleka na mpembe nanga te pembe nanga mpe na likanisi wana eleka nango mpona nisko nga nalekisisi bango likanisi wana eleka nango te ebi nanga mpe tokana yango nalo bapesanga baproposition ebele nga okende arena bayaka na basollicite nga naboyaka nanga naboyaka mpona likanisi wana kutu vraiment en tout cas na motu na nga eleka nano te ata pembeni ya pale eleka nano te
Exacté parmi les raisons, ils ont fait s'arrêter à Nandou les nabis sur l'amour. Comment mon vétalani? Non, ça va faire canard groupe Rayon X Monde. Donc, activité, nous on a la salle. C'est Rayon X Monde. Et la raison, ils ont fait cette retard, mais Rayon X Monde. C'est Rayon X Monde. Pour la stratégie, fait contact. Rayon X Monde dans la retard, Rayon X Monde dans la vraie bouliste. Rayon X Monde. Babou les a bien, nous ça la fait bien. Ce que je sais, booster, on a dit qu'on booster, on a dit qu'on kenny au Luka, et nous sommes des gens Topé Satanata, Topé Satanata, mon père Koyeba, et j'ai le noteur. Vraiment, donc, nous avons des alliés, nous avons des gens qui disent, bon, nous avons des gens qui disent, Topé Satanata. Vraiment, bah, fan ya Rayon X a dit que c'est les mandats pour nous soutenir que les loups, Rayon X a comme na ville à nous, comme na il y a l'autre et les cadeaux que tu n'as pas les fans pour marquer dans la pose les gars qui est vous à tout le temps na Rayon X monde. Vraiment, Rayon X, on peut se dire sur coordonner aux artistes, tout bah fans na yo ba coordonner à Facebook, numéro de téléphone, na chaîne YouTube. Je pense que dans la chaîne YouTube ou bah nous avons la chaîne YouTube. Nous avons la chaîne YouTube. Ça va être Rayon X Monde. Ça va être la YouTube. Ça va être RM TV. Ça fait Rayon X Monde. La carte qui n'a pas poussé. Ce qu'on a Facebook. Ça va être Gaylor Fund. Pour besoin ce qu'on va être Rayon X éducateur. Pour besoin ce qu'on va être Gaylor Fund Rayon X. Pour besoin la Facebook. Ce qu'on va être Rayon X interculturel. Pour besoin la Facebook. Comme sous éducateur, le monde où les mal, bien sûr, beaucoup d'éducateurs, mais ça c'est une super détruit. D'ailleurs, ils ont éduqué la bête à la éducationnelle. La bête à la il y a des trucs dans la vie. Il y a des choses pour eux et il y a les monde to kanandu nzembo za laki na mwa vele ni na koko kana ngai teo bolingo ya moitié moitié lelo na nzembe li nzembo bolingo gela ka funduro yo kangai bolingo ekomi ndoko la GDS lelo epai na yo lobi epai ya mbandai na koko kana ngai teo bolingo ya moitié moitié na koko kana ngai teo bolingo ya moitié moitié. Vraiment, il s'appelle Gaylor et Rayon X, le Rayon X, il y a des mots na plateau de jeunesse, il y a pas tout cabana naïe, na roti kaye na plateau pour se défouler, azanimement comme il va les s'acquitter surtout. Batu au accompagner pour boyoka musique ya qualité na ba site ou atindi bino boyoka ndenge nini aza pour évoluer mais c'est déjà pour ça la générique. Ouais, générique on va titre là on comme animateur na onani pas de l'animation d'abord quand pas de l'animation ouais ça pas qui signe ah il y a d'abord quand titre là on va dire 666 égale à 9. Oh pas un nègre bon. Espèce de mathématique en cours. Si là, c'est des logo banques, ça va. Eza juste mathématique en cours. Vous avez vu 666, ça donne donc, il y a une mission dans le pied. On a calculé un peu. Eza mathématique en cours. Eza n'a pas rappelé, on a fait un yamake. Bah, il y a un côté. On a juste 4 à 6 plus 6. Ça 18. 1 plus 8, ça 9. Pas mal l'été. Pas mal l'été. Basi ko pesa nini anapata hata. Vraiment donc évoluer rapidement FIFA de l'animation. Ouais, na mythe on est là on a dans l'orchestre. Na benga kaba. Na benga kaba baye ba accompagner na pesi longola na bango. D'accord. Vraiment et ça fait vraiment plaisir na maman Jeannette depuis Bundes na Allemagne koyoka Rayon X ndenge atalisi biso nzela a expliquer biso vraiment clairement oyo ya zali na ndenge nini musala na ye ezokendela Rayon X ozangi moko mibalebisa te oyo bazolanda yo koki kopesa mbote ya mbote tokangwa ouais bazala ba bon kaka pour contacter nga beta plus 143 81 69 70 379 plus 243 81 69 70 379 wana eza numéro na WhatsApp obenga nga tosola bien na oprofite kopesa mote na vie na ngai ntoto Carle mokino kwa Japon mobali ya mama Rachel Yama napesi moto na nga na ingénieur Kei Mbonga Maboko Bank
Patricia Kone, na Guadeloupe, Honorine Nyekasai, na Soudan, vous avez vraiment ébélé, Caroline Rita na Luanda, Jennifer Maneno, Mami Mangela, l'emprunteur de mer, vous avez vraiment ébélé, donc, papa Nanga Bazan aux États-Unis, Ojek Founi, David Kaloume, les doyens, ça vraiment ébélé, en tout cas. Vraiment, balobi mbote pe libanga eza signe ya considération mutu soka boito seke a considérer ka yo ko soko fongoli ba répertoire na biso ba téléphone biso ko mona tozana ba milliers de personnes si ba boaki yo 4 5 5 mutu wana a contacta ndenge nga pe nazo compter na mama Jeannette Panda ki na mbudi uta Allemagne na Bundes na bo sanité spiritus mada mama Monique toujours na Bundes na bo sanité Maravilla Monique et Nelson na bo sanité Beni na bo sanité Yalolo de Bundes, pourquoi pas à celui qu'on appelle double pouvoir, la vie provinciale, nationale, beaucoup na yo honorable la valeur ajoutée de la politique, sans oublier parti politique na biso babenga ligue des serviteurs ya ntimi mpululu vraiment makambo qui est toujours liboso batutu bazo soutenir biso na partage, sans oublier celui qu'on appelle Sam derrière la caméra et les tout bazo booster biso qui est liboso Montréal vraiment nzamba pambola yo pourquoi pas na tonton Herman Lemina tonton Herman Lemina yende mutu asungi biso pe lisusu tokoma bisika oyo na lombango koma tonton Herman merci na nyonso tozosala mpona bolamu ya Jeannette Kinam TV alobi vraiment nzambe ya mona yo azomiselo oyo ezozanga un grand merci na ya Gelor Rayon XL éducateur oyo aza naza na ye na plateau de m'avoir honoré et à respecter l'invitation na biso na patience na ye vraiment merci beaucoup na tikeli bino artiste na plateau oyo yende a panzanteke boyo kaye vraiment elengi ezala na batutu oyo bazo aider biso lokola ba micmac na partage vraiment aux amakasi pourquoi pas celui qu'on appelle Gloire Matondo, pourquoi pas celui qu'on appelle Kalash Eber Laden, pourquoi pas à tonton Leslie Axel Toto Mbou. Je vous laisse notre artiste sur le plateau et moi j'ai bye bye. Bino bozanga problème boyoka ngai mwasi nalinga suka na compréhenser baninga babala baratonda sentiment oyangai polingo rekomata parler aux souffrances et le fieringa bongo yaka ekota tika lolendo mpamba na bongisi mbeto yaka tokabola bolingo nazali na posa ya kovivre yo Jeannette Kinam wa